Moto bandiam de chelete mafuta sikanza mapambolela ngai bino eyemba Esther Ngalasi Kimobola Ngambo bandeko papi Kakol bozo se rappelé il y a pas longtemps et tout ça là qui émission moi plus ou moins 3 semaines passées à Bukaï moi emballé au Loboko et le lendemain nango a voyagé à Kena Epoto à Robeta concert na Londres et bino boyebi et tellement et ça là qui m'a les na réseaux sociaux fallait que une façon ya ko se racheter. Mais lolenge kaka nde basaleli to mpe bamemeli yango nde esali pasi eyemba Esther Ngalasi Kimobola Ngambo mwa mobali oyo vraimen mawa mingi et on l'a imposé ya koloba makambo boyoka batie maloba na monoko koluka kose réconcilier eza mabe te eza eloko malamu et moi je vous conseillerais même tu au son de ma voix tu as eu un problème avec une personne on est humain toko faute même lui Kakol aza mutu c'est normal okoki kosala mbeba okogafe tozojuge ye te na sa kanda okopose baacte moko oyo esengeli te esengelaki te biso nyonso même moi qui vous parle et arrivera pe na maloba pe obeti libaku mais ntango osali mabe il faut reconnaître que tu as mal fait hein? Pe kosenga pardon c'est ce que Dieu nous demande et même la loi mobeko ya l'état elo ozosenga biso yango wana ntango osali mabe il faut yeba s'excuser ndeko asalaki mabe bomonaki mwana mobali oyo alelaki bomonaki bavideo namonaki même video nde babandaki kobetele na kati ya lopango yango ya Kakol mais tellement nga naoma kobanga YouTube na barestriction nalingi kotia yango te mais natielaki bino au moins video oyo alalaki na mabele azoexplike batielaki nga kutu restriction na video wana ndenge alalaki na se wana azolela YouTube atielaki nga restriction batie nga monétisation ya jaune donc nalingi kotia video babanda kobeta ye te mwana bala olela na ye journée mobimba penza mosala pasi boye koma bokosala nga boye mbongo bopesa nga yango Kakol ntango auti poto aye aki koluka garçon oyo na place peut-être nayebi te basoli na ye nini so pa afinaki ye susu 10 000 francs ou bien peut-être ezali kaka ya non petit omoni yaka koloba Kakol asali mabe eza eloko oyo etamboli mokili bato bayoki mpe bamoni la chose il devait faire eza ya kose racheter kosenga pardon na bandeko nyonso parce que aza start bato balingaki bato balandaka bango bato balandaka wera soni balinga kosenga bolimbisi bandeko par rapport a makambo boyokaki na moto c'est vrai problème moko esempozaki ou encore ekomaki entre nga na ndeko balolinga koloba ezali tu te rachètes c'est comme ça que ça se passe et non na lolenge oyo bomemeli makambo oyo c'est le petit qui avait dit ke babeti ye babuki loboko tomonaki yango mutu moko te mutu alobaki na place na ye et la même personne akoya koloba bacontradiction ke bato batikali na soni bato balobaki banani balobaki personne na dit ye mutu aya koloba makambo yango esalaki ke non biso pe toloba parce que c'est condamnable eloko Kakol asalaki biloko tolingi yango te na communauté moi personnellement si je fais de telles émissions eza kaka une façon ya conscientiser bato tobima na ba-anti-valeur tobima na bamakambo mabe toa bato mutu achangeaka pe mutu achangeaka bomonaki baimage ya Linda mwasi na ye modele vimbisa elongi bato bayebi Kakol bato bavanda na quartier na bango batémoignaki nani yango ayebi te ke Kakol c'est un brutal Kakol c'est un barbare nani ayebi te abetaka kaka ndenge wana nani ayebi te siko ole oluka peut-être se racheter na ndenge abi ozoluka soigner image na ndenge moko ezalaka te ko imposer mutu aya koloba bilobela et pourtant tu avais mal agi et bato nyonso bayokaki pe bamonaki ça ne se passe pas comme ça nde yango na conseiller ndeko moko toza bato place bato bavandi baproblème ezangaka te il faut koyebaka kose racheter il faut koyebaka kolobaka pardon il faut koyebaka kolobaka sorry désolé bolimbisi nasalaki mabe mutu wa parfait na mokili aza te boye te na kingolongolo te na kimisu makasi te boye malamu te communauté kobonga te donc bozo sentir que non le monsieur est en train de parler malgré lui bomona ke non aoloba malgré lui to na otchela bino image boka ndenge azoloba malgré lui donc on l'a imposé vraiment c'est triste c'est vraiment méchant Kimobola Ngambo yango yaya c'est révolté faut boya pauvreté na vie na faut boya pauvreté tala c'est vrai
quand je dis que boya pauvreté, nous sommes bien base à la riche, na l'obité au comme riche, mais néanmoins, aux à la ta stable na vie, hein, na bandenge moro boy, bat ba respecter yo, bat ba respecter yo. Et puis ça n'a pas si qu'à na kanda, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Kakol boyete, so sali ma beba lo bara sorry, hein, bolimbisi, désolé, boyete. Boyete, bota la message garçon azo pesa. Chassa mobimba, wezanga moko harmonie, o botala ki bomona ki pautu. Azala ki wana, ata mazopo. Siko nde tokomi awa, pe wana yi mamba mike, asala da ba grand ba boulot na lia ba grand bala. $50, $20, $100 ya bolemba na ngoti. Ngana zaki presete na mwa pasi na zaki nango, o basalaki, o bakosala, o bakomona. Ota siko nga moko yo na père na nga. Azo ata soni te ta mazopo neti moto apusu basala nini yo mo mutu okobetela biso lisolo nde babetaki yo basala nini n'importe quoi. Bon na ba image to mona ki wana te yo ndo olingi harmonie oyo osalaki eza bolingo oyo osalaki eza bolingo kobetaka linda banku bakovimisa ye bilongi wana bolingo alobi balinga bafaire chier kombo na ye c'est-à-dire kakol soko osali mabe balobaka sori moto aa parfait aza te biso nyonso toa bato soko osali mabe on s'excuse bolimbisi na oyo boyokaki na oyo bomonaki biso tomoni baimage ye moko mwana mobali oyo azoexplike na ndenge azolela na ndenge bozobete na kati ya lupango baimage wana ezali bato banango na batelefone sikoyo awa oya kofaire kolakisa image mosuku oya kolakisa bato eloko mosusu mabe makasi bandeko tolingi biloko te na communauté. Moi si je fais cette émission eza kaka mpona kotire biso matoi toa bato boniama boye c'est pas bon oyo ezaki bozamba n'importe quoi c'est pas comme ça qu'on se rachète mon ami kakol c'est pas comme ça balobaka sori na makambo elekaki boyokaki bomonaki bolimbisi boyete ba faire chier comme c'est-à-dire do bakoseli makambo miso bakoseli bango do seke ye moto oyo simbi moto akoseli makambo tomoni ndenge azoko baluka na mabele loboka kobukana na ndenge baimage nde babanda kobete na kati ya lopango bandeko ka nde nayebisi bino moya na tiango nalingai kotia yango te mpo na YouTube baotianga restriction etala babiloko kakol aza ya koloba kakol tu devais avoir honte franchement tu devais vraiment avoir honte tu devais vraiment avoir honte bato bayebi yo bayebi e bayebi ke wa moto zoba baje na yo yango c'est pas bon hein, c'est méchant mais oyebi nini la loi du talon existe Bible zoloba c'est qu'un homme aura semé le moissonnera tala loi est pour être il le existe le karma ça s'appelle le karma au monde babiloko nde toyoki na musika il paraîtrait za babizaleli na yo papa okutanaka pe na mukomsuna ikomi wa muta makasi ya problème te okutanaka pe na mukomsuna muta makasi to na bato makasi bakolumba yo nkuba kaka ndenge obetaka bato awa otyeli biso elongi ya mwana malamu bakobeta yo ka nde obetaka bato wana eteya yo très bien c'est bien malamu harmonie so sad man mawa
Donc vous sentez que aloba malgré lui, ba imposer ngo yao, courage, eza pas si, eza vraiment mamingi.